kobima ezongi kaka la te yango omoni mwa kobima nga na profite na eshenga natala mère kwa ndenge ezalaka. Mais ça Marco afungola ba frontière pour abumi selinga yo akangeli nga yo bo. Mais bato lokola babiso ata bakangi to obima se po toza bien babani toza en ordre quoi, voilà. Poza en ordre ko bima. Banyo kolinga quand même pona mona yo. En ordre to bima ndé. Po bima foza en ordre, faut bien uzala pena ba mona ba maboko pembe, mobali mo ayibaka te, mobali mo bo foza en ordre. Po ne baza ba o checker so ina luenge ebeta. Ba oui, ba o checker. Net maman na Anita chapo na lisolo na kati ya Londres atuni papa John obi elo mona sepela na ba oyanga ye. Obi mobali so zo respecter mobali na yo. Tellement na benga ko papa John na ba mama na ngai. Na ba leki na ba master na ba faux compte. Biso nyoso to commenter ka papa John. Ta niveau de respect va passer la main mobile papa John. Bunga modèle pesa respect wana. Mais bon bien chérie. Bon bien. Faut respect za bon temps yo ya réciproque. Tant yo pesa ma respect nga pe dans zone sur le respect. Tu vois, na vrai terme nga naza papa na papa moboti na bana. Yo za mama funa bengo mama po moi ça za ka mama taza mwana mkiaza mkula ka mama. Nga na papa naza na bana na sina respect yo za na yo go benga nga exemple. Go benga nga weshi te oyebi na papa weshi za ba petso yo. Ba jeune bazana no na moi bo jeunesse quoi na ndenge na jeune papa na benga ko papa obi tina benga na ko papa parce que ça papa za moto za responsable voilà za responsable na za papa yango wana c'est ça chérie responsable makasi papa bana ebele chérie kolemba vie au terrain vie ya boulot chérie nga na sambela ka nzambe apeso mbongo apeso makoki c'est ça et ça va super lem sma loba John aventurier John Ibome John akendaka boulot azana nyonso mobali po asala po akokisa po sa mwasi yango na social eloko ekokila mongo na ye bandeko tuku tesika bazali courage boye bakolambaka tongo boulot toujours boulot leki tu boulot tata mama boulot moto epeso respect même bamama na biso bao respecte biso po ayebi kolambaka tongo ayebi ke mwa mobali oyo so na blagi na bouge ma compte azanga ma moke te ezosala pe respect na yo eza teke nga natalelaka compte ya mare vraiment esalaka pe bien nani bon motamoto na ndenge ne façon na vivaka nga sikoyo na selon ngai namoni bongo eza bien bato mosusu mpe baza na bango ya nini olala bapongi ya mosusu mpe nzambe apesa chance aza na makambo to na maboko me azolala ne bapongi selon bato omona kutu motu mosusu kutu makambo mais courage 100% makambo eya nango mpe après ozomona oui eza motu na motu ndenge abundaka na vie na ye toa na poto nga naza na nga jeune mongo na courage na ya na poto tata mama te na ya na poto ya nga mongo nano tano degré na nga nano jeune na yeso poto na ndenge na nga moko toloba fo na boule quoi yango mona boule makasi na respect dire chérie oui parce que nga tellement nayebi yango nalingaka yo chérie na occasion tovandi toa basi na mama malgré na makambo na biso badélire na nga nasala nanga mais antérieur wana makambo nanga nasalaka mais étant que mwasi oyo avandi siko mwasi madame Sambi mandela kitoko motema John oyo avandi na profite mpe na baninga na nga bagénération na nga bamaster na nga bayaya na nga na vie de couple tout problème ezangaka te na vie luka oyeba moto oyo oza na ye aza nani toyebanaka bavaler soki oyebi bakalite baoption ya moto oza na ye na vie bayokaka soni te na vie soki olobi olanda nayoki kipa masokele soni nayoki mama Anita soni mpo mobali asali mabe moko boye olobi soki nasali boye bato bakoloba non mobali na nga kitoko yeyo mobali responsable mobali yanga moko donc mobimba oyo papa nga natika yo ebanda boni poso natiki yo bavoisin bazwa yo sikoyo mobali ntango balobaka ke mama aboyaka mobali te po asali bétise tokourageaka buzoba te oyo tosololaka na ndako etali kaka nga na mobali na bamira ndako mais conseil akopesa bandeko bobatela mabala na bino aza moto ya liboso te aza moto asuka te po vie ya motu tanke mobali kutu papa 50 akomi azi puberté na kimokolo akomi kokima ndako ebongo jeune moto aza jeune toza jeune
asali mwa bambeba ya mike obomi relation na oto okende mwana azokende 3 ans ayebi akoba papa mama fufu neti mama Rosa papa John memanga mama nalia nalala sikoyo oboma relation moko bo oyo otongi fondation ese bandi donc bafondation ese bandi ndako batoli kuta ese ekoti na babenga ngoni na bavitre sikoyo etikali kaka botya bakiti ale oboma relation wana mpona bato mosusu ya libanda mama moninga mwasi oyo oza na ka ozaleli mosusu na ka ya Manuela mobala asalaki boye mobala nakendaki feti abimi mwana fi moko vite fe na toilette yo bomi libala na oyo oza zoba batela libala mobali bapesaki conseil na nyonso asalaka papa John yeyo akutana na bamomi nyonso mipende koleka Manuela bamole koleka Manuela mais avandi ayebi ke na mobali nasalaki erreur mama limbisa tobongisi toyeba kopardone bible esenga biso bolingo kopardone motema monene mama azalaka motema monene mama se compara na mobali te mwasi atoza kitoko wi Manuela kozwa ne mibali nyonso oyo alingi papa John otie libaya nga mpe na tie libaya mais mwasi andumba azali mobali abula azalaka te papa John yeyo asali mbe bazongi na ndako na bakiseli esusu nombre ya fufu munene bule ezali mokie ekomi su munene mbe yo mwasi oyo ozwi mobali ya bato yo kuna ozolela na bamerde me mobali yo avandi ne bolingo na mwasi na ye mpona kotalisa bandeko na nga mobali ya ndumba azalaka te me mwasi ya ndumba aza mobali ya mobali na biso te me mobali ya moto aza mpo ndeke ata pumbwa ayebaka zala toakourageaka bozoba te me ntango likambo esalami ekutami na foyer na yo toyeba koarrange toyeba kobongisa eloko eboma biso basi ebele baboma mabala mpo camarade ayebisi ebwakisa ye azonyokolo maintenant nayebi soki azonyokola ye eza na mibali ebele ake feti mwasi ayebi ake feti me ye après feti akati na 2 heures ake olala na mwasi na hotel na hotel 5 heures azongi ndako siko mwasi ana ayebi na ye te mpe leki nango soki mpe mwasi ayebi okoma libala te mpo mobali akende kolala motu ine ya dita na hotel tobatela mibali na biso soki ozwi moto makili ezoleka nga siko nalingaka mobali na nga siko natali natika mobali na nga natika papa na nga natiko encore tour nayebi te so nana kokanisa me bakoko lisu te ngo te eza bien chéri oyebi ngai yo mwasi na nga ngalinga bono yo mama bana nga na lelo fort owa mwasi oyo ya vie na ngai tu vois owa mwasi oyo ya baprojet na nga makambo ebele tokosolola yango te me yoyebi kati oza mwasi na ngai navandi na yo toza devant monde devant mokili mobimba kwa oyo na oconfirme ke yo mwasi na place bolingo ezali koswana ezangaka te matata ezangaka te mpo toza bato bolingo eleka ebele bolamu elekaka ebele na bavi na bolingo bolamu elekaka ebele malamu surtout mwasi fo ozala fidèle eloko abenga fidélité c'est très important na kati ya bolingo ntango wana mobali nga Manuela kutu bino mo boyebi Manuela bino tu boyebi ke fanatique ya mobali mwasi azala fanatique ya mobali aza na ye sekra bolingo pa ya mobali oyo ebatela mobali mwasi alinga yo siko nga naka fanatique ya jo na nga ezala lisumu te so omoni mwasi aoboya kolobaki na lela mobali na nga seke ayuma vrai chéri vrai nzele fo ozala fan ya mobali na yo mobali mpe fo azala fanatique na yo bolingo elekaki ebele nga Manuela naka fidèle na John mobali na nga yo aza akotuta toloke banda tolingana na ye adversaire aza te sia bazwi wapi fidélité yango nde moto esalaka moto ata akeya azongi ata moko kutu te nakosi osolola ne chéri nayoki mposa tokende petite bandevant non tovandi topartage ensemble toza na butu ya weekend topartage na bandeko to bata mitema malamu tosolola mpe mabe te tosolola na biso normal tosolola mo eloko yesu atikela biso po jésus atikela biso nzambe atikela biso ka bolingo atikela biso richesse te onini te eloko atikela biso amour yango tokendaka nango ntina paradis nyonso etikalaka to amour nde tokendaka nango ya voilà to batu etikalaka tosolola bien tokotwana vraiment oloba no bien nango mabe te tozoparle mpona bolingo
C'est normal. C'est ce vendre au nom de bolingo. Si. Elo e vandi so bolingo, to fêter bolingo na biso. Voilà. Fêter bolingo ba renouveler ngo kaka bolingo nzuluka te. Bolingo pe kola watie. Bolingo pe ba ya te. O te mère to umela ma msusu. Wana momina wana mère ya yebite. Bolingo fo zala ka sika, fo zala. Omoni royaume, omoni paradis. Yesu abaki bato bakota paradis fo zala wa bana. To bolingo pe fo to zala ka lwa bana. Tant to zala lwa bana et pour cette ninga na makasi. Si bolingo kola te. Na bolingo te. Fo na zo wa sika, na zo ko premier jour to bingana wana. Fo na zo wa. Fo na zo wa. On zo bo. Venga su premier jour wana. Papa John. Odo kutana Papa John moi. Na show no kusana ga. Yako to kimanga umuntu na yango garçon ni nango na oyaka kakasi yango wana mobile. Mobile yaka, mobile fo afonda. Bali ba pesa ngayo. What? Bolingo. Papa John. Ali là au fort. Place to banda mutayebite. Place pe to suka mutayebite ka nzambe mutayebi. C'est ça. On a love. On a de l'homme mingi. De l'homme mingi chéri. Ya lokuta kote solo. Ali là au fort. Eza mabana to za na yo. Yo bi makambo sike banda. Nzamba batela biso ko matisuko. To za bien quoi. Ah oui. Nelly Amana, moi c'est Francis Masinga. Francis Mobala Pembe. Moni mbanda yo. Bala grande sœur Nelly Francis. Mbote sika baza kwa, mbote na bango tu. Chérie ya batela bino. Chito kolia gâteau na bisoko. Nazo benga zo koma. Mama Nita chapwa na lisolo na sepeli biso pe to sepeli makati. Si chérie. Oui, bien cher. Zato kendes. Tu vendes. Yuga siko. Kasiko. Tu vendes quand même. Tozalili nice. Naza no nai. Na tozota na yo, tozota na biso. Toza quand même. Tozota na biso mère. Nai. Nice. Papa est dans les silions. Voilà. Merci. S'il te plaît. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.